baluba depuis bazwi pouvoir mboke bebi mwana mboka non mes amis. Lundi ba levé oyo mardi ba braquer o ba bomi lobi kuno batango bimi libanda yebisa ngai combien de batu ba bimi libanda o bazo bomaka batu o mona soda lobi o déjà autaki cachot autaki prison tolo ba chef de l'état za yé moko mais aza ba collaborateur intelligent ba collaborateur Oyoki elenge ya Congo tapelema baluba depuis bazwi pouvoir mboke bebi mwana mboka non mes amis. Lundi ba levé oyo mardi ba braquer o ba bomi lobi kuno batango bimi libanda yebisa ngai combien de batu ba bimi libanda o bazo bomaka batu o mona soda lobi o déjà autaki cachot autaki prison tolo ba chef de l'état za yé moko mais aza ba collaborateur intelligent ba collaborateur ba photo etamboli ya mwana moko amuke na télé. Insécurité na ville à Kinshasa, toujours comprendre. Insécurité na Congo, République démocratique du Congo, en général, d'une manière générale, est comme l'eki. Et l'eki, moi, je pense que même les lots de quoi télé, basali désordre, marcher, pédicile, pneu, pour manifester en fait mécontentement na bango. Pour l'insécurité, les cas qui, moi, on a eu balle perdu à Koufi. Pourquoi? Parce que, assassin, qui peut pas côté anda pour na bango, et tellement que, qui n'a accès à côté à la porte, les qui bien blindés, ceux qui bloqués, ceux qui n'y pas, on doit massage en désordre. Pour pas paniquer, na massage, on a des bandeurs, qu'on bête, maman, mais maman, Koufi, mais moi, on a qu'on a gorge, dans ce photo, moi, on a cette photo, moi, on a simé, ça, pour TikTok, à connaître, bonsoir, madame Teda. TikTok, à connaître, mais vraiment, moi, on a Koufi, paix à son âme. Pourquoi nous comme choqués. Donc, Kota Est, Massa, c'est bêta, na ville à Kinshasa, na le bas de Cambo d'insécurité. Tous comprendre ce sauté. Donc, Moutambo, comme il Moutambo, alors ça, il est quoi, lingi ko sala. Donc, on dirait, le zate, on dirait, ma pingue zakate, on dirait, en fait, justice zakate, donc, nous se mélangeons, bouluyeke na bouluyeke. Est-ce que c'est normal? Que mboka mobo côté wana bibo soki télé wana sasa yeba on dit ko beta massa c'est la police c'est qui côté nini. Il faut renforcer la sécurité dans la zone c'est sensible. Hein? Ndeni est-ce que wana biso to ko yebisa bino ndeni bino bosa musa na bino. Ti mona na kufi bongo mona na asali nini pour que kufa bongo bo limbisanga. Asa mwana botami asa ko to ebité tam so ngaka za biso mo mutu na mokili so ka ngaka dirige biso mboka e so ka ngaka za na mwana wana kufi asa bébé soki da yebi côté so ko déjà 1 an pour photo ba tia wana dura ka bébé wa zone ko ba na ko za ba 10 mois. Pourquoi? Parce que insécurité surtout le dit que l'état ont failli en mission ya ko protéger biso population to memi ngambo. Oh oui, l'état vous ont faillir. Je suis désolé parce que quand je vois cette vidéo là, je vois cet enfant là Koufi bongo côté ceux qui na est c'est pour comprendre côté qu'on a ba rebelle bazali et bon on a capitale hein l'état ont faillir ce qu'on faillir na est c'est désolé ou qu'on faillir dans la capitale parce que qu'on a capitale d'institution chez Ali Bama bato babuka ka bayemba moko baesa bango mwana zana kati ya ndako bayoka na bango te bama ko bato balinga bakota bakezwa mwana boye babando beta bango fimbu bayemba mo babuki ndako ekweye nyati mwana onde mwana kufi balinga ete kutu baba babimisa mwana bazobeta bato ana onde mwana ngaba ndako nyati sibo babino mo mabuye izala vraiment tabino moko. Merci, maman.
Mais papi a tellement la kokolo ya zali moko. Papi a tellement la kokolo. So ezaki mama Olive Lembe Kabila. Mais heureux azolela na mwasi wana pembeni akofanda na se na liputo ba mwasi wana fandi yepa afanda azolela na ye. Mais ma Denise yo lingaka congolais te. Ya botika ngala loba. Trop c'est trop. Maman Denise wana alingaka congolais te. Différence ezo sala ke to mona ke Maman Olive na Maman Denise baze loko moko te yango wana. Toza na mwa ba mama. Babomi moninga mobali liboso na ye. Pe bauti musala bauti koluka. Mbongo pona batangisa bana na bango balesa bana na bango. Munina babomeli ye mobali soki ezalaki Mama Olive Lembe Kabila. Mais kaka butu wana kaka o eveneme esalamaki. Mama Olive ayaza déjà na kati ya ndako wana. Lopango wana engaki ezala rempli. Il n'a biloko akolia ba première intervention engaki ezala. Ba première nécessité engaki ezala wana. Mama Olive engaki afanda wana pembeni na ye apaiser motema na ye alosolola na ye. Mais moi si à Félix Tshilombo aza trop orgueilleuse. Okomona ye kaka na makambo ezanga ntina okomona ye na makambo population aza na besoin na ye tomonaka o te mama changer biso ba population totala toza monde entier tozotala ba acte oyo ozopose. Mama apozaka ba acte bote mama soko bani déjà kobota foko ba motema ya bo mama foko ba motema munene. Moi cela nazolela ye moko mais toza la première dame na Congo to lobi ekoleka lelo Kinshasa ezoboka. Lobi ekoleka lelo Kinshasa ezokufa makasi. Lobi ekoleka lelo Kinshasa ezokufa makasi. Gouverneur na sawana o batia na Mama Marthe pongi ya ndenge wana bandeko na ngai na mona ba gouverneur me waneze ebembe hippopotame babe akoma neka kolala na botel Gentili Ngobila tekaki na kesi $800,000 po bafuta batu ya $800,000 wana atiango na poche atiki kesi vide sope bakaboni na Mama Marthe na ebite po bango balingi omona dollar te balingi omona devise te bandeko na ngai gouverneur na bino wana so ebumba bilalalala bomoni bokomi na suka bilalalala total ndenge azolala babalango 4 balles babalo wana omona wana eza babalo wana obeta ye po atikaka asaki wana eza neti avertissement baopesa ye bayesi tikaka asaki babali baobeteka po atika asaki nyonso eza babale 5e nde yango wana nde ekotaki ye 5e ekoti yango wana ya moki wana omona wana donc toza baza kuna babale ya sika oyo naku babeti te
au 5e on nyonso makili ezana yango wana babali mpe sika mpe eza kopa bato mingi baza nango nako babeta te ya sika mpe na bakolisaki yango moya basala résistance ezali te mpo bazali minduki ebele po minduki babeta elela nao makasi amplis baza so na babali ebele baliboso amona criminele ayo ozwa mutu awabeta mpe de 10 bali likolo na résistance po ngai yebiki baza na babali moke me ye abeti babali ebele po moko mpe bamutu abeti mosusu abeti te mosusu wana ye acharge kaka soki otene bavideo omona aolongola mosusu akota mosusu tolandi bango ntina prince me babeti so babali su na prince mais kote oyo na lelo toza entouré na basusiate avena général yango oyo général kuta aza me abimi te général azali général avandisa ade soda na porte abimi te bapolisier mpe tokobenga policier avanda na bar tokobenga aisi biso ki aza babali te oimagine policier aisi biso ki aza babali te biso baya tovandi toomona nde bazoboma nde baoboma biso toomona baya pa moya obouge parce que so obouge okozwa mpe bale yemo abundi na bango makasi sona makofi banga bazwa te abundi makasi mpe makasi donc opération oyo ya bacriminel esali plus de 20 minutes de 17h tolongo na papa ana lelo si po tokoma ninga na kankoko tokomi 19h tolongo na moto gizo 19h donc opération bana 17h mais tokomi na kankoko 19h mosko ta dire 1 minute komwa ke umeli pena makasi umeli donc bacriminel baobunda sans masque elongi emonana bata moto elongi na bango ezomonana moto asimya munduki elongi ezomonana baza calme ondiye bato baza formation bitumba ondiye bato baonayebi te ondiye bauta so wapi toyebi te baza calme pena calme toza entouré na basusiate mais basusiate bazobaki baza na babale te mais bacriminel baza na plus de 10 balles baobeta da likolo otrouvons normal nayebi te so babale wana eza na banimero baretrouva babale babale ya sika ezali bakolakisa babale ya sika ezali babale ya sika bakweyisi yango oya baokima yasa baverti bakweyisi babale ya sika eza okufa okoya basoso baafredi azalaka na problème ya motu te azalaka gentil apesaka motu nyonso mo te azalaka soki awuti mosala na ye ayaka na ye chaque jour ayaka mpe na biloko ne na ndako bacriminel balandaka ye te mais tocomprend te ka le jour oyo esalamaki bacriminel balandi ye batelemi bakangi bakwe nyonso bazobeta masasa désordre population moye ya osala intervention eza te mpo tozalaki na makasi wana te mpo bazalaki na minduki bazobeta babala désordre nana wakoya kosala intervention nana wakoya kosala intervention bafredi akeka boye bana na ye batikali na pasi mwasi atikali na pasi papa président toya biso na likambo oyo tokomi kosila na babie na biso bazoboma biso siko tokosala nini babasoda po basalela la population nani sécurité siko banda nango bakosala eso sécurité c'est que biso moko bando osala basécurité ya vie na biso tozomona bana bakomi kosimba bamachete à cause ya nini ya bakrimi bango bazosala papa nani justice eso ya nini ministre ya justice talela biso likambo oyo tolembi tozokoka lisu te mpo na liwa pa fredi fo justice esalama mpe tofilmaki bacriminel ala tozala babilongi na bango botala bavideo bokomona bilongi na bango bokomona na yene de fi wana na jeune na fi wana na mobali na ndenge batiaki distraction pa telema mpo bango bazala courage ya kosala nini ya koya ntango moto abengi daya na nkombo na fredi okosala nini okotelema mwana mwasi wana na mobali na ye fo balandela bango eza réseau fort balandela basi wana. Grande famille, je nous espère bien portant. En tout cas, Kimoyi Binakishasa, échanger méthode, système échangé. Nazobete la bino likamoko ekomelinga mercredi, il y a 7 semaines seulement. Le mercredi de 7 semaines. Le mercredi, je me dirigeais vers Bandal Mola. Tant on a commis na Ipen, nazu moto ya Mola. Le moteur qui me pose la question, Tantinozo Matayo Moko, j'ai dit non, je n'ai pas l'argent pour payer les doubles. Zoa moto. Aïsinga mata, na mati pe na moto. Et to traîner wana moi quelques minutes. Le moteur na monika ka muto ayambi na appel. En tout cas na tira qui attention mais muto ando solani na téléphone na yi. Alors si ka reçoit na téléphone, j'ai vu le monsieur a démarré moto to comme okende na tuni na bisi ah. To reçoit sous clienté, au boy causer la client nga naza mbongo pesa yo na moto double te na boyo ki rubalukelanga erto koma na destination. Ote to kende na zobula na nzela na reçoit mutu nzela.
tobandi okende. En arrivant vers Sana, l'hôpital de Sana, station mo ezala quelque part wana. Tonton mo a télémisi moto. Le monsieur a matipe na moto azaki tonton kaka. A matipe na moto o nga nazalaki. Azaki na sima na ngai. Tellement que nde na yoka déjà basango ya ko botolaka basak na ba moto ba meyibi nde bazo botola ba jeune fille basak na moto. En tout cas, j'ai toujours l'habitude son azui moto. Nazora toujours téléphone na ngai. Na tia on a kati ya trousse na nga place mbongweza na kanyango na fula na loketo. Na koti na kota libumu na kangi na fula. Na kati ya sac etikala vraiment peut-être ba papier na ba kaye kaka. Etikala na kati ya sac. J'ai toujours l'habitude de faire ça. Ces derniers temps, lorsque le monsieur a mati na simanangai, j'avais déjà enlevé mon téléphone. Je pris les téléphones na katia trousse, place mbo on ngezaki na katia na canyon na fula na salibou. Tellement que ces derniers temps, nzela ya selema ozea kobeba. Soki to ke mola, tozo kota mingi banzela kati puis to ke bima kota ba bumbu kuna. Et to koti banzela kasi to bimi na première prince mo wezalaka côté ka ya babumbu wana et tout. Le motard a commis oh tantine sac noezo piqué nga na ciment. Donc Nathalie sac tellement que ba sac ya Hermès moi nzete wana o ya kokangela sac wana. Je me suis dit assurément ils ont dit des autres baye. J'ai dit au monsieur qui était derrière moi à bongama pour to zonga moi ngapena zonga sima pour sac et tout a kaité. Parce qu'au fur et à mesure, il y a les chauffeurs motards, azosala basekous. Au moins, il y a un zonga verrier, ça qui est tout à et les chauffeurs a commis quoi. Oui, ça que nous autres mal à l'aise, non mais ma bino bien ça que nous autres mal à l'aise, tiaka sac mon panzi. J'ai dit papa zo kate mi kolonde ba oboto la bato sac na moto. Ndé les clients qui étaient derrière à zo appuyer motard et c'était est-ce que eloko soki ozo kanisango ndeko komela eso kanisango te komela ote yo taka sac no mpanzi to kende po chauffeur azala pe à l'aise. Les motards a commencé à parler. Na esi papa sur le but lisusu o kitisanga. O ezali kambo o kitate, mais ezali kambo ka zo sac cha mpanzi yo ko tano ba négativité na mutu te, y aura personne qui va te ravir ton sac. Na zui sac na koti on a le beaucoup boye na fanti on kaka na moi mpanzi nde mota oh merci ndingo comprendre nzoka nde area zo lo baponga na bimisa sac na ndenga ya mpanzi wana eza mission tonton azaki na sima bazaki complice na mota tonton akati ngai sac era kati sac heureusement na j'ai toujours l'habitude de na otaki lo bana na ibandelike na longola ki déjà trousse na ngai na téléphone na sac etikala ki bible na bloc note na ba document ya musala et les tontons a katingai sac era kati sac a monique na kati sac ezaka ka bible na bloc note na ba document na yoki kaka a lobby eloko mo baye lominga na yota muta lobby ke na trouver rien na moni l'autre côté na trouver rien na pe souboule n'a trouvé rien. Le chauffeur a dit kakande non le baboui. C'était vers 12h. A dit a to commis quelque part le monsieur qui était derrière moi, a dit chauffeur a quitté sanga awa. A quitté si. Era a quitté si ka biso to poussani ka muke. Moteur a bandi nanga. Tantine en plus na bando yebiso OK o mpusa sac nous na sima ezo tanga betouffement ozo tiape munozano pe ne lo côté o swani singa nzela nzoko ndo zano pe ne lo côté ba omona ka mwasi bo mazane lo côté kita na moto nabi kondo zo kitanga na moto boy po to komi na destination te na opesa yo mbongo o kita na posa kuto mbongo ngu to opesa ngo e uta pi yo moko zano ne lo côté. C'est dit le motard s'est fâché. C'est bon, Kiti Sanga. Kita a osé le locoto, ta borguer, pas mozo soin, ils sont en moto, sac non, peso piqué, un pesa peine le côté. Nde, a Kiti Sanga la moto, a démarré moto à Kei. Natika lana, na oka mokak. Est-ce qu'on a simbi pour na misa trousse na téléphone na kati sa, nde na kuti sac bakati mpanzi. Na bi
donc soki téléphone na ngai ezalaki na kati ya sac na trousse oyo azalaki na nsima ngai yibanga téléphone ayibinga na trousse akiti na moto akei siko ye amemanga na destination mpo basimbisanga touche mpo na ngai nazala na mbongo ya transport te na ngai nakoma place na okende te. En tout cas bandeko ya basi totire vraiment attention tozala vigilante na moto. Mutu nyonso omata akozala mpe cliente aza complice ya chauffeur. Mutu nyonso omata na moto donc confiance na mutu te. So yoki ka mutu akomotia mal à l'aise na moto en tout cas kita na yo kita mpo nga déjà ne baninga na kita mais na yoki chauffeur aye kozoma ma maîtrise mpo non bayibaki nga te lokwa non bayiba nga te yango nda se calmaki mais ntango amoni mission na ye échoué directement aye kokitanga wana na katikati yana alobi na nga naza na eloko te afini nga. Pardon, tozala vigilante oyoki elenge ya Congo.